de vécu. S'abonner massivement, Force de Frappe TV, meilleure chaîne de l'année et toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais décider. Comme on a tous les artistes comédiens, et si moi, Bobo, évidemment, Moukwatali, d'Allianza, et la film, les théâtres, les bars cinéma, que c'est fait là. La chaîne, Makamba. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais décider. Bobo, Naza, Bobo, Tala, la s'abonner. Force de vécu. Fighter. Oh, big right hand. One punch. De vécu. Bishop Chatumba a lobi boye na Congo, ba vrai pasteur, ba vrai prophète bazate. Il y a point de vue. Batangele pasteur Sonika Futabi ye kutute. Tika. Batangele avec mukuna abi wana kubotika na bindo. Batangele Dodo Kamba prophète. Alors, bi Dodo Kamba abebi Kamba de Juif ye na Kakenja. Ye ne muta baby si génération o. Babi bongo prophète de la nation, l'homme de pétage. Prophète de l'Esabi, wala kuta olobate. Abiye penda kutu public bino moko boloba ye kuta olobate bo mone donc nga kuna olobate ye kutu déjà que nzamba bwaka ye na ngefa. Non limité maman au lobby à solo. Franchement. Bon on a occupé été. Occupé été. Ay okomo banga makam. C'est il y a dans le ministère budgétaire à soutien. Pour les gars le bibodé. Eh ça ne ga mutmo boyo moni tatu ma mutalelo. Abana on tire la pote. Tatu ma ba ki pareil. Tokera papa. Ils y mo responsable Amazon bana occupé été. Tokepa pasteur Marcelo. Alors bi ba prophète onions bazo leka na réseaux sociaux. Bazo sala ba émission, bazo loba bazo la sa identité na bango kenzambe déjà bwaka bango. Atika banyongo ya to kozo ba mbongo pona otonga église kasi. Au prophète pasteur Marcelo azana mbongo makasi. My faute. Oh. Face ya inerbe. Banque ezala wana. Analyste banque ya ba catholique. Ba catholique bazana banque. Ya bokobande na longoli tatumba. Oh longoli est propre. Na moni pena ke comme no boya ba problème. Te na boyi te na lobika yeku na occupé pour za église te até ya raté. Oh. Il y a commencé à la ministère budget. Moi la biso bandana ne ya za so te kate bandana na balo lugolo ba problème. Bishop. Ya solo. Docteur Baloke a provoqué on dit mais est-ce qu'on n'a pas problème? Il y a on te na kombo ya tsura mboma na osala on. OK. Pour ceux qui n'a potaé na poté na niveau mo kuta okimanaki. Ako ba préférer que écouter na ye diba pesi moi 10 000 il fallait ba pesi au route. Big grimace. Wiki ba yanga nganga. Ora yebisa bango akendo tika blogo rage. Abongo na kimba na nini na kamba. Abongo na te. Ya ozasia. Maya pamba. Maya pamba elote. Edingo mokola obongo na lolego mule beta 3 jours sans pause. Et père spirituel il y a Joël Tatou et ça pasteur Dalot. Non, abandaka pe azala Coutinho, tantôt il y a mais on a dit que père spirituel nezaka papa Dalo. En tout cas confirmé bisoté. Moi to bengane maman na réveil. Oh. Ko bengana Dalo? Te Dalo na réveil te à l'assemblée de Dieu. OK. Bon na ni tatu te eska uti. Na ibiga tatu aza na ibite. Elongi so natale longi na oya soupçonné. So natali benzoto na oya soupçonné. Bon na iba bamso a motetela bamso aza camerounais bamso babiaza pona yo mo mona skwazana. Ba ya difficile. Mwana na lokola Cameroun. Merci beaucoup prophète de la sorte tu kolanda président ya ba ministère chrétien papa Patrice Musoko. Allô bis. Oh Musoko. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer. Jésus n'est pas. Oh, on va musicien chrétien.
Bon, la mitema. Soka lobby, alobi nini? Alobi boy. Biso ba journaliste. Abendi biso matoi. Boya kuna pa. To meka kutute. Ba mise chrétien. Bon meka kutute to tuni ba mise chrétien buzo ba o salote. Po biso ba journaliste. Na mise chrétien ba sala ba break. Moi mukie azate. Grand merci fidèles, en tournant, nous sommes à Kinshasa sur KTG News, chaîne éducative, chaîne number 1 où est-ce que la cabine va source à information, balobi attaque aux sources information et ça est capable il y a kokota pour nous pour nous informer bino. Aujourd'hui je suis avec l'homme des pétages, prophète de la nation, prophète de l'Esnaïde, donc pété na actualité na biso oyo ezoleka awa na boka na biso RDC na kosenga na oyo azana derrière caméra. Azuli biso invité na biso ya mokolo mwalelo, c'est parti. IGF IGP pourquoi IGP? Mais inspecteur général il y a pas passé, il y a pas faux passé. Oui. Ok, en tout cas. IGP. Mbote. L'homme de pétage. Ouais. L'autre PTT. Tu pété? Non, pété. Ah, pété, pardon. Nathalie Chiambangaka au pété. Ah bon? Et Abinga Natalaka, ben, bisou, a prophète pour la race, a pété. Soit pété, Natala Angoté. Ça va. Tu pété, gas. Merci beaucoup, prophète de la nation, tu as 2022, avant émission, il faut nous bénir, ensemble. Na bénir le peuple de Dieu, nous sommes la Ningana Baoba Hollanda, nous sommes de la terre. Ok. Grâce à Nzambe za likolo na bino ba beli ba bika bato ba problème bazo ba solution. Vraiment. Bato ba oza mauvaise interprétation bazo belle interprétation. Grâce à likolo na bango na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Pétage. Pardon, to banje mission to bebanate. To bebanate vraiment le tout ça mission vraiment comme il faut na beau pas problème. To que notre zone. Est-ce que vous êtes au courant que le prophète Joël Tatou a Bali? Oui, à Bali. À Bala, Napoto. Napoto, ma région de l'école lobby. Je crois qu'il y a un mariage. Oui. Bon, tant que vous avez moi sangwana, analysons comment. Bon, c'est bien, Azaï célibataire. Moi, si c'est à Bali, pas à Bali, c'est bon. Ma balle en a match nul. Parce que ba braki wana ya ba de ya ba nini wana o etoyoka ki ba disons ba voice wana ke o boye admarana ba mibali boye et katani. Bon, il y a ça lobby à sala ngote, to sala confiance, mais moto a sala gango. A sala on a musicien moko, nde moi ça musicien na kangi ba voice belé. Nde azongisa on a moi c'est moto ana, puis moto ana nde moi ça nde azu on a publié atindeli biso pe atindeli. OK, atindeli ope. Wana ya kala. Toza ko kala ba inane. Siko bazongeli yango lisusu ba réactiver. OK. Prophète Elesna, prophète Joël Tatou. Nani vraiment azalaka alanda maraming na monde. Ouais, question moko. Narolo baté, il y a la chaîne moko alekana. Ngana na chaîne ebele. C'est normal que naza la plus suivi que parce que ngana zala par jour ba 10 chaînes, 15 chaînes. To 10 chaînes, 15 chaînes na chaîne moko. Donc ngamotra no dimata makasi. Pour moi na prophète Joël alobi ke aza plus suivi que ba prophète nyonso o bazo leka, bazo lo ba mabe pona ye, o bazo lo ba mabe pona so banka munaye mais à l'équipe bazo premièrement za no bogar makasi. Deuxièmement alanda maramakasi. Troisièmement ba prophète wana bakenda na bureau na ye apesa bango ba mongo atikile bango ba place ba vanda mais lelo ti ba oleka ba oloba pona ye azan ba regret. Alors binanga. Bon nalandi ni disons langage na ye donc na moneti à s'adresser vraiment na yo. Zo soupçonné. Tika pété abato adela makambo ebele. Ah makambo. Beta zuza wa. Ada makambo nini? Tabi makambo ne bele bitumaza nango ya mabala zuli galibala za na. Oh, alu galibala mtu deja bala kia kwa bisi libala ndeni. Ça on a zoloba. Donc en fait
atu amwana na biso vieux moto masa pekisinga na sala solo hotel obomi moto pona apporte mutombo oui apporte mutombo symbole mboka soka benginga avec tout le respect que passer tika mwana na to zoyer to travailler na moko et puis soka et a luka moya mona bon de toute façon ça passé mais il avait mal parlé na eloko na le baki vraiment apianga $200-300 deux fois c'est tout na comme pas na erreur à tout ça ça respecte mais le gars na te voir pesa ko $20,000 te wana cassette à kala gonflage o sala pe mabe faut senga bolimbisi panzami na senga ki senga bolimbisi panzami ne na gonflaki siko ina bitumba na bakti ina ko gonfler wana chiffre les acquis on va aussi 3 chiffres 2 chiffres pardon Nicolo et où tu l'as eu idéana et gars système à chiffre gars chiffrologie chiffrologie il y a un modèle à ça là pour bien me 20,000 et moi ça va problème avec nyonga avec l'église banini na banda koyo kulumemela Yesu ah petit na ngai bon donc le bien il n'a pas pour le bas mais OK après en 20,000 t 200 na gonfler on a basi 2 et comme 20,000 encore yo na okumisa bato sala ba jeter et puis singa leçon makasi on va okumisa suste merci beaucoup. Faut gonfler là. Gonfler sous on va passer 100 autant que ça. Si on va passer 200 autant que 200. Pour gonfler ça botte le problème. OK, on comprend dans ce que rendre ba pasteur c'est de continuer aussi la té. Pourquoi prophète de la nation? Bon rendre ya té pour mais il y a un camp qui font du mal à un autre camp. OK. Il y a des gens qui ne font pas le travail du Seigneur comme il faut. Vraiment. Mais qui on a trop de mal en église. Parce que quand il y a mensonge, trop de mal. OK. Généralement, qui les ont dit sous ma casse. Tout le monde ils ont dit alors. Ils ont perdu de crédibilité en église. Pour bateau, bateau vérifier, bateau sabilo, on a bateau monaké, bateau bateau aventurier. Donc voilà pourquoi crédit habitué église au Kenya, bon mamusala tout ça. Il y a un moment où tu vas dire que bilo ils ont un andako. OK. Ils ont un andako, on est obligé de faire de préparer un symposium où il y a un réveil, nous se rassembler pour tout le cas trouver ma solution. Merci. Donc parce que y a la honte à l'église, il y a aussi des gens qui font du travail bien. Okay. Oui, mais ça, nous avons combattre les bilokwan. Nous avons l'accès à pasteur que Dieu est là, il peut faire. Soit ça il était, voilà. Soit ça il faut c'était. On s'est là on est ailleurs. Biso ce que tu comme ça, on s'est là mais comme abiso. Tant de fabriquer makina, yo momi comme si nzamba. Est-ce nzamba lemio? Non. Tout le cas na bosolo, tout le cas na bonzambe, tout le cas jusqu'à ce qu'a ozonge la biso. Tozo kende oebi bishop Chatumba. Oui. Bishop Chatumba alobi boye na Congo ba vrai pasteur, ba vrai prophète bazate. Il y a point de vue. Batangele pasteur Sonic Futabi ye kutute tika batangele avec mukuna abi wana kubotika na bindo batangele dodo kamba Chatumba alors bi dodo kamba abebi kamba de juif ye na kakenja ye ne muta BBC génération o Babi bongo prophète de la nation, l'homme de pétage. Prophète de l'Esabi, wala kuta olobate. Abiye penda kutu public bino moko boloba ye kuta olobate bo mone donc nga kuna olobate ye kutu déjà que nzamba bwaka ye na ngefa. Nan limité mama olobi ya solo. Franchement. Bon on a occupé été. Occupé été. Ay okomo banga makambo. Ya na ministère budgétaire ya soutien. Pourquoi les gars le bidé? Ça n'est pas mutuellement. Boyo moni ça tout ma mutalelo. Abana on tire la pote. Ça tout ma va qui paraît. Tokera papa. Ça y est mon responsable Amazon bana occupé. Tokepa pasteur Marcelo. Alobi ba prophète onion bazo leka na réseaux sociaux. Bazo sala ba émission, bazo loba, bazo la sa identité na bango kenzambe déjà boaka bango. Atika banyongo to kozo ba mbongo pona otonga église kasi. Au prophète pasteur Marcelo azana mbongo makasi. My faute. Oh. Face à INRB. Banque ezala wana. Analyste banque ya ba catholique. Ba catholique bazana banque. Ya wana. Mais nebi ke
pasteur Marcelo na catholique ezala moi compte arani so ya ke te okosi vérifier ba accepter penda parce que ba petit Marcelo Mbongo ya moi de ton église c'est vrai ouais si par prophète va vérifier ah bon merci beaucoup prophète de la nation atikande ko defa mbongo abati to vérifier to tonga $800,000 na mbongo nemo na propre fond na yo po tonga no na propre fond na na soma pe na tonga na ngamo bona ndenge na ngamo misizo kuto ezali bona na tonga nzambe egiza munene ezali après ce yende ko defa boyza mabete ko zo crédit na banque ya mabete mais bible bi to defa te to defisa to defa te mais to defisa mais est-ce qu'on mo defa scandale scandale. Merci beaucoup prophète de la nation to kendina nous na page ya frère Teddy o comprendre na longoli tatumba o longoli est propre na moni pena ke comme no boya ba problème te na boyi te na lobika yeku na occupé pour dans l'église te até raté oh il y a commencé à la ministère à budget moi la biso bandana ne ya za so te kate bandana na balo lugolo ba problème bishop ya solo docteur baloke a provoqué on dit mais est-ce qu'on n'a pas problème il y a on na kombo ya tsura mboma na osala on OK pour ceux qui na potaye na poté na niveau moko ta okimanaki ah mon pétage moko ah ki makishasa abandaka tranquille ndenga zo bandaka na yekuna na budget na yali mbongo na epi avanza masolo na okipe te na ochekate mais ce qui exagéré au teka te na ocheka kate pour na opese vie pour rien na opese importance asi là déjà ba wa esuta encore ba sila de balinga ko mimonisa donc nde azana ngana okipe te ata muketa loba nendenga loba tiso asilisi. Merci beaucoup prophète de la nation tokotana nous na lisolo ya pasteur Moïse Mbiye na frère Teddy otomonaki era asengaki aide par frère Teddy que asalela ye vidéo ya anniversaire ya maman Mariam maman Madjabou asengaki aide pour asepelisa maman Mariam to éviter ce qui pasteur Mbiye asepelaki ou asepelaki te alors kokoma dimanche tomoni papa frère Teddy à Sali Live alobi que non a quitté Bibomba Musique a quitté ngo azali susute et on toni to za muta boîte et ça pour na vidéo muta boîte nel ya muta boîte pour na bidaka tongo yoka ki mitongo webona déjà message yoka des message ano bengemba mo mwana o apotre mbia tikila Teddy a lingaki vie pressée à zo mo rebelle il faut vraiment ba proposer que mbongo quelque part yango wana kenaki mais azai na contrat 2 ans et demi non 20 ans non 2 ans et demi ça va payer contrat à calculer mbongo par rapport à 2 ans et demi soit disant que ça va $20 20.8 donc on est à calcul là Moïse a salé contrat PC une semaine batangango atangi azongi sabi c'est bon trina pe aye au même moment mon monaki vidéo trina mupandi wana yego contrat aye ko renouveler contrat là trina yako renouveler contrat mais tant on te dit ba ça contrat des pasteurs après ça qui mbongo vidéo ezali mbongo na ye vidéo ezali et puis voilà ake a lobi l'autre aye a signé d'accord on sait même pas une année nango alors maintenant so ningo ko résilier contrat bakena na réseaux sociaux ozongela mutu na yote obi bon vienga monia ana salaka vina carrière solo la ligne suma ma production te boyokani vienanga bakselanga mambongo po mbongo na zogi esili boyokani ou bien na kati nanga contrat boyokani yoke na réseaux sociaux wana mbongo bato na nzoto c'est pas bon même si a futo ndenge yo lingité tu avais le temps de recourir à ça ba avocat na ba ko akolo ba par avocat OK abani maman na réseaux sociaux ake malamon na GB abani malamon ba projet à voyage c'est pas mauvais à lobi o yakolo bon moi je trouve qu'il n'était pas sage il fallait zongela moi za bengé mes crédits abina oya papa na osa déménagement na zongelo ti lelo amonika na réseaux sociaux dimanche donc moi il a qui surpris oui il était surpris mais
Yé moko mwana zaidi a préparé bazo intoxiqué qui bimana yo sala boy bon. Qui est derrière? Era comme era yako ko amemi epe na Majab na ebité. To Majab bat bazuye mais et bimi ke ayako ko sale. Comme il y a sala na Majab, nde bat ba soupçonner que et ya Majab ne mutawa sa biloko na. Et za biloko ezo bebi sa réputation ya Majab voilà. Parce que le petit a parlé même à Tazaï Majab azwa qui est et comme difficile je crois pour ceux qui travailler si battu. Alors bah OK n'a pas système ACC pour permettre à ya petit va souffrir. Donc ERA a mal géré le dossier. C'était pas le moment. Il fallait akatana nukuna pour akende quelque part. Bon mais ngai na minute le la katana Moïse. Akene Majab officiellement et il se moteur. Te dit à lobby attends Majab va proposer combien? Ah, ça n'a pas de Abi N-O-N, non. Ah, ok, Majabouté. Ok, le castor reversé. Pour tout le monde peut passer Moïse Mbie après en pleine prédication le week-end. Majabouba de la Tedi attend dans la Zoya. Mais Tedi a lobby non, Majab va proposer l'autre côté. Attends, Majab va proposer à Osati. Ah, le Bela, mon collègue, quoi, il y a bâti les 100 000, 200 000 au bois. Abi, donc, il y a donc innocence n'est au gang un jour. Innocence, c'est nini, yo qui met contrat. L'on a la contrat, bateau, yo kala. Yo, il y a la contrat, la bateau, qui met contrat dans les réseaux sociaux. Et dans la vie est dans la bonne côté. Quand Kamarana, Moutou, est bien dans ma bête. Okay. Chercher la paix avec tout ça, laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Il a le droit de dire à Moïse, je dis non, je ne veux plus ce contrat. Anga bimane propre, babonde les nzamba kena. Ok. Moi je crois que moi je favorise la paix, pas la rébellion. Rébellion on a batouana ba moni o lelo. Parce que batouana ba mona kio obimi na nzembo. Mais mutabundeli o $45 000 à sali pour abimiso. Ne fiske batouana mona a pas mbongo ya contrat. Baropier merci bon même si vous avez une souffrance alors exprimer on pas naé est-ce que meka il va payer ça non a meka il va modifier non aboyaki non ayaki verrier non comme il a courageux il a préféré la voix de Nani ce qu'on a créé sous une relation à Majabuna Nani ma bien dans sens que bato on dirait yé mutatina eba bon or tam c'est ça nango bon. Moi, je crois qu'il est temps de rectifier bâtir na mambebele. Alors, bien, comme il y a un message, comme il comme si il pas permis na pasteur Moïse Mbie aza qui traite des abongo barola qui ça y est disent basali l'écoute WhatsApp ni basali en faux compte. Donc comme de manger comme une insécurité. Insécurité est mon talou qui a on a ndimi ngote parce que nana obomaye. Moi j'ai un tina ba 45 000 wanate ngande ngana senga wa ela ngao ai la nana ela yete dit monga mwana ngai mongo ya bato ya poto ya pasteur Marcelo olba nini ke pasteur Marcelo azong c'est bato ya poto te apesa ngoyo siko ya Tedi ya Moïse Mbie azong c'est la Moïse Mbie te ela ngoyo finalement ozaka nena non na sonte Regarde la nation de il a un bon ya. Non comprendre un phénomène. Les années di baja pour baja la mbongi belé donc wala kuda mona welota. Bazo ki sango comme ça otilanga. Mais baja pour pas manifester na été à l'obine l'autre bon. Et ragam dazo sala ba poto na mais je crois que ça va aller. Mais si ko banquette ba ki oza maje o sala maje bon non ka ko jongo to da 3 heures de nazo luka contact à Majab. Bon, na sentir que dans si peu de temps au Koutan. C'est beaucoup de Majab. Bosoli na Majab. Majab a pesé au kaki. Naoza. Ozui. Mokuti mabe moko na kati Majab. Est-ce que oyo bango? Oyo lo bango na TV. Ça dépend. Na o corriger bango sur place, so bada MZ. Mais na ça la rapport na bango public. Oui, bah, version, bah, on va faire un enfant. Il y a ma bébé là. C'est bloc à Bado. Attends, au Kokamado, t'es pour moi, moi, on a l'électricité dans la Tanzoto. On a l'ima. Mado. Mado, on a la Raebo, Mado. T'as la de l'essai. Ah. Mado, 3 heures pendant mon Hollande, Villanova. Mado, et on a Zobi, ma bête, bloc, on est en
mais biloko wana nyonso elo te na kati ya break elo te yo ndeka na kati ya break elo te moto ondimisa loketu bongo na meka nazalaki nanu jeune paye mado nado te sukoleka kutu na mado babina lokola nani okoya nyoka elo te na kati ya terrain elo te olobiki oza kilia na bango oza kilia badanseuse te nasepela na bango mingi nalinga mpe basi ya soda oyo balinga balata basoda vraiment c'est très bon basi oyo balata teni nde yo oza boye komi soda olati teni ozala neti soda basi ya mibali bapolisier olinga bongo nasepela na bango na badanseuse ouais bolingo teke ya mwasi na mobali te mais napresa bango ntango ozala na mokolo oleka na combien de danseuses moko kaka combien mwana bato abali nanu te aza nanu akola te mansera ya solo mais mwasi kitoko ana poto mais bobengana na bino bopesa salutation ye abenga ayati awa ayati azu mosu mpe na osala émission moko mpe namoni mpe aye wana abisinga papa nanga opesa mbote tout ça. Merci beaucoup prophète wana tozoki déjà na suka émission aberere a passé parce que prophète au monde qui est aux acapements prophète à solo ba message d'une sur PC ou PC na 2022 ezo kokisa mais on dit monter comment peut-être c'est kaka ça dit batu ba ebi ba ndima mais si ko po ba sala pa ba ko gata surtout tel non na 4-0 Maroc et RDC et 4-1 pardon wana ya liwapi na tseka bangoti na bi ba otala sima ba okete so ba sala effort te ba okete ba yo kité ba kozi ba yo kité ba tout ba pourquoi ba préférer ki ba écouter na ye di ba pesa moi 10 000 il fallait ba pesa mo la grimace wegi ba yo nganga ora yebisa bango akendo tika blogo rage abongo na kimba na nini na kamba abongo na te ya ozasia maya pamba elote edingo mokola obongo na lolego mule obeta 3 jours sans pause ah bon Ali si faire mon mandé au mon et puis moi à côté le côté pesant ya edi edi wa o ya ngamo wana ya edi wa bandu bon wana te bon wana nde na binga mona kate suki boboyi papa sima ke o kate suki ye mo ami kate le suki yo kate le suki edi ngwe papa ngo ko jour anga ya n'église wana na cheka o avant disco na sena ba ngo cheka o ya edi yo ngo te edi ka o même ta o délivrer diezanga na lobby mutu a délivrer diezanga nani na ola lycée penda bu aye délivrance fire via la fulful na mono biloko ezo bimae ti 4 heures du temps abandi de 11h ti 20h na bengi ba journaliste so ba o taledi a telemi libera bongi po abomi biloko na na valise mwasi na ye biloko mutu akundi na kisenso biloko mutu akundi na côté na fond neto ke de bandu kuna. Merci beaucoup prophète de la nation to comme na suka émission mokula le tozana simangonga ngano tozana biso chaque semaine prophète de la nation est-ce que makambo nyonso il est pas ba pasteur et pas ba prophète et pas ba mise chrétienne est-ce que bino mo basala nzambe bozwa ton ya ko benga na vraiment ya ko pesa conseil na ba oyo ba ko prophète ou ba ko ba prophète Jadatu frère Kalamba est-ce que vous attendez vraiment ya ko organiser réunion moko bo pesa bon conseil bon papa Vemo Tombo a quand même parmi ba grand mboko vraiment a benga le bim tautuye mutu mo s'occuper na tatu bon ba to ga Mike yaza tendance à Betel mais penda Betel te on habite tendance na été pentecôtiste Assemblée de Dieu le quoi va vieux Laurent bon ba vieux Laurent ça dans mon colonel donc apôtre Laurent Dalo à cause à mieux placé pour nous passer conseil mais on peut se conseiller pour banner mutu soit ba peine à poto makasi mais père spirituel il y a Joël Tatou et ça pasteur Dalo non abandaka pe azala Coutinho tantôt il y a mais on a dit que père spirituel ezaka papa Dalo en tout cas confirmant bisoté moi to bengane maman na réveil oh bengana Dalo te Dalo na réveil te à l'Assemblée de Dieu OK bon naeba nani tatute eska uti naibika tatu aza naibite
elongi so natali elongi na oya osipsone so natali mpe nzoto na oya osipsone bon nayeba bamosusu amotetela bamosusu aza camerounais bamosusu babi aza mpona yo momona siko aza naye boya difficile mwana na lokola caméléon eza compliqué changer couleur nzoto oya est nzoto ya est wana banzoto ya bato ya est barwanda bakivu bakote ya naye tolobaka tatu aza rwandais te akozala moto akote ya kivu kuna ezalaka bango na bango te bamosusu oyo aza camerounais famille na ye nyonso babi baza bivoirien donc ça dépend merci beaucoup nde nayoki ke moi aza na bafamille mosusu baza bivoirien mais oconfirme yango te nazo étudie yango na na enquête yo nde bayakende leke ya liboso kuna esili te obakisi lisusu ezobima pete banoka naye koluka semaine prochaine po nzoto nde ezokosanga nakondima aza ivoirienne mais so natali nzoto ya kifu donc eza rwandais yo bamusolo borwandais ale moto mabe kasi confirme kati ya lobi ya bogart très beau ete barwandais bazala bo baza kifu nde bazala mwa babogart. Merci beaucoup, prophète de la nation. Tu kolanda président ya ba mise chrétien papa Patrice Moussoko. Allobi. Oh Moussoko. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer. Jésus n'est pas. Oh, ba musicien chrétien. Bon on l'a mis tellement. Moussoko allobi, allobi nini? Allobi boy. Biso ba journaliste abendi biso matoi boya kuna pala to meka kutute ba mise chrétien bon meka kutute to tuni ba mise chrétien buzoba ba osalote po biso ba journaliste na mise chrétien ba osala ba break moi mukie azate ah Moussoko langa bandeko olobi quand même siko yesko dalobi boya sa président na bango il faut décider so berere ezali banquete esalemi akosuspendre soki ya culpabilité asuspendre nani Michel Bakenda te omoni biloko yango ya bango wana eza compliqué pour suspendre moto parce que na ba système ya église ya compliqué bon banzimba ya frère Mike Ambaye na Moïse Bio nganzimba Mike tobi Mike Ambaye na Moïse Bio nganzimba na ipona moko napana nzembo na yemba nzembo ya Mike Ambaye banzembo Mike Ambaye na Moïse Bio ninga banzembo nani oyo ba mbale ba mbale net Moïse ngeoyo bolingo nanga ye pa mta bolingo atala pasi. Merci beaucoup. Nzembo kalamba ya sunganga na boloko. Nzembo mo bo ekiminga nzembo ni azalité te nzembo mo bo na arche ba ima ngo troubo nzembo mo bo lamentation voilà yemana no o edenga kolo yemana kolo Yesu yo mwana nzambe yo nde mitema ya basa yebono bandela kasi bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu ebolata pasi ya bana ozali moko oyaza na makoki nzembo nde soutenanga na boloko vraiment yango naza so na silikila mike na kalisi nzembo na kiti. Merci beaucoup pour venir la so batinela ko bamboti na yo babena peso bamboti moto loba kasi au morning pata soulier na ngeza soulier tana likamba miso tana likamba soulier te oye bisa mutana tina ka soulier na ngate na pasteur ba passer bazebele mutuna ngai kutido ta o sa boide soli ya futa te oye mutuna nga na force patron ya scène na aotinda omeli maloba mutuna ngai nini masolo pe sezongi olapelanga banda non c'est fini yo sakala nous sommes en pleine émission nous sommes en pleine émission kata deuxième kilt lelo posa deuxième kilt ate pour fin du mois koki na longola batongo ba productif na bani na moto apesa nga mbongo lelo
FBT Paul Fikipo. En tout cas, Mobali Kitoko. Mobali Kitoko, le Hollandais, pété en français à l'Obaki. Mobali Kitoko. Alors, t'as bien. L'homme le plus suivi. L'homme le plus suivi. Petit n'a pas le il a brillant, il faut tirer. Boisa Mabi. T'es ma bé. Non, il faut tissu. Il faut bâtir simple. Boutounde va 18h après va qu'il te ne pas déroulateur. Et donc il y a trop na moi. Tanga to kinda. Keta zoya il faut na battre le banga. Ket loi. Le zoya na tu vraiment na bi na confiance pour pesa marcher bon bien. Churambo malembatable. Na pesi mbote na bon papa Gilo no na olongola comme on a Yona Jean-Pierre Léo na modore nsima pour banda na bandi mané mobima na zobela bino elo te boza net bo mona ngate donc mutu moko na retenir na bato na nyonso ezali Jeff Jadi le tête le docteur OK mutu mbongo pe mutu malamu le cœur joyeux et puis na pesi couple madia bumbote na pesi na saine na couple sa mbote te problème ça te pesi couple madia bumbote ah. Merci Tokei. Té non, loba mabeni na sali. O sali babeti. Adam marié. Ah. Obala. Ah. Bo bagi ko boki mo sneti. Hein? O bagi mo sneti. Faut ba au couple. Moi c'est na Jitoka. Troisième temps. Olivier Belezi, Justin Panzou, Maître Chabert na peso motelelo, Ana Inyongo lelo na kanisi olisusu partenaire munene mutunanga ya kati. Namoni akokoba robenga lelo obenga lelo so beti nga obenga lelo na pezi mbote na Meba Vision na Belgique na pezi mbote na famille Bolenge Marie Pacha Bolenge et tous ces gens là qui veulent beaucoup Bolenge nyonso dans la garde ensemble et puis Jasmaya si na biso Bolenge Violetta Skyler na Caliso lelo Let's Manzan Katarima, Gaga, notre côté. Esprit la Lyon, poitrine en or. D'abord pas moulin. Merci beaucoup. Yamai. Yamai a eu tchau. Et résumé zagi nani. Ce qui zagi la ni. La Lyon. Le bon année ils ont gardé. La Lyon makambo. La peste moté na bande konyo so balinga ngate. Habitué beau avec moi. Batnes balinga raoté. N'est-ce pas né? Yo. Na cameraman na yo. La saga non je la petite merci ndenge allez la rato beta chaque semaine nzamba pas mola bino ba cameraman ba réalisateur na e bino nyonso vraiment c'était bien au PSP maman prophétesse Sarah Mavouela mode femme forte maman Mavouela prophétesse Sarah Mavouela azawa azana commune matete ma mère spirituelle OK nzamba pas mola mais yo finalement semble pas kabunda lesa na sambela pas kabunda lesa te na sala kana chaîne ya kabundi wa lesa na sambela kana Bethesda kamba makapa maman prophétesse Sarah Mavouela OK maman bongisa mwana na professeur to sukiwana. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Bopé-Sabiso, na KTG News, dans le biso qui au Sabona, au Koza la décité. Dans le biom tout, aux anaposa, au la tabarob soirée bien. Batongele, bapanya qui toko, contacter Rosie Mode depuis Londres, aux États-Unis, aux à Paris, aux à Angola, à Kinshasa. Ceux qui ont contacté Rose Mode au Kozala des cités. Bakotongolo, barob soirée. Et puis Rose Mode, Rosie Mode, na Londres, à Tonga GT. Ah, Rosie Mode, ma grande sœur chérie. De lozo semisa na munoko atonga mwaete atonga ngate lomo atonga lomo kwa atonga mama atonga nani atonga basi na mibali na basi asa ngake le kaleso ya bien atanga 3 couples ya kaleso
na tissu ya pièce. Bakaleso to bakaleso. Bakaleso akazo batenga basinga mibale. Merci na berger Juvency Mbinga. Mais bah c'est là tonga bien. Wana zali na o blague mais en tout cas atonga nga ko ata ba bubu. Atonga ba bubu Merci non ebisa disant message déjà ezoleka na berger Juvency Mbinga l'homme des chiffres. Na okité. Berger Juvency Mbinga l'homme de la chiffre. Nani? Berger Juvency Mbinga. Berger Adam. Azama de l'homme de la chiffre Mpolo Moïse. Na kantaki na France. Osuka la France. Merci beaucoup. L'homme de Dieu. Merci beaucoup Nanel, la fille de la patronne a poussé à tel au départ. Pourquoi pas na évangéliste. Là bas osuka. Yo est-ce osuka. Liliane, la personne Liliane Atubuna. Oleki. Na leki. Ah, évangéliste aulongola yo. Bon, évangéliste. L'homme de Dieu. Israël. Makese. Ministre de Défense. Na kata gouvernement ya Lola. Descendant Fumukimbangu. Naïf Sabno na émission na Bonzambe toujours. Ce qui est sa zongité. Tokutani mikolo misali koya. Bye et à la prochaine. Force de frappe, de vécu. Fight her. Oh, big right hand. One punch. Force de frappe, de vécu.